Zaki dada na zaki yaya na pia kenyo so mibali kwa nazo tinga makaka kotia kenyei nyei zaki po ikanga libala babali yeti na saki mabe parce que yena vie na yena ki connaissance na biso na ki yaya na leko to sala ki ngana zana na zata na difa na ite na libumu nanga mais ya zana ba nye na libumu akanga ki libala po babala e po ya zo chance bala mobala pasteur ngana bali te mais mbongo ngana pesa ki etant que yaya nde azongisa Mabone pas à maloba. Donc normal. Alors nyei babali en fait on dit que non, nyei on pense que simbi babali. Mais le problème est que mabone est-ce que yo ça ou quand même tona nyei na kisa libala. C'est ça le problème. Na pesa ki. On pense que nyei. Na la nisa ki na nini to nga to kopo ya ko kau ko be pela ki ba pousser uti kisangani ti ekomi kuna. Ya utai kisangani te utaki mbandaka. Donye ya kukapesi malela kambani na kisi yo baba ndo kazo wako sambu sanga pona bana usamba na ndimi na pesa ke na ibitu so ezaki verso ezaki marron fais la joue ango na kina otale na hôpital na kutale libele toboka fais la joue ango je me rappelle plus mais nga on a insister mata no na ba live pesa no témoignage ba kisi ya nyeye ezala ya verse ya kokauka na pesa ki ango na mbongo Marlène na enveloppe zwa ba témoin baza yo pesa ke mbisa kokauka na nyeye Dambo, yo sabe ça bon mais qui ça nyei azong c'était parce que c'est simbi libala babali libala vandi mobala bali mbisa uka esuko ya babwaka ki to ebite suka kabaki ebite soka chaka na biloko ya bana fumbwa na ebite nyoso alobeza solo apesa ke kisi liboki yango ezaka sope vert sope ezaka rouge oui na ndimi mais na mbongo zolo matende parce que na zaki yaya na dade la kisi yaya ndenge yo benga nga to sola na privé soko yebisinga yaya nazana bezo defisanga mbongo na oboya so nazana opesa na opesa to zala ki bongo mais ndeni kote ya mabeka ozo kanga mama kasi pi na temps eloko na saleli esimbi cadeau na sala ki yo ya 400 euros ça compter kutu bambonga mike ba 10 euros ba 20 euros ba 100 euros ça compter ça mais oya munene na personne enveloppe wana olobi la ma kasi parce que na pesa ki accompagner na kisi wana Marlène et puis esimbi obali libala le gars pe kitoko ba makio pe kitoko wana ozolobi la ngote olobeli yango te boni ko sambu sanga makasi membe bolamu nango ozoloba te yo kansi ana TikTok ba obikisanga te ba ko ville panenga ba popolanga ba finga nga e ba finga nga me ba yeba ke nga mama banganga mama ba kisi na pekyo na mbongo na nga ya kinganga okozo ngisango te okolobela ngo te mama nganga yeyo mama nganga bien mama nganga level apiaka kisi apiaka na mbongo boni ko sambu sanga makasi boy Marlène ko jeune zala ki po ya ko sambu sanga ko tonga to tonga ki vraiment Comment on est nabi qui camarade na bino mi ba bono fa la ka ba vie abatu comment parce que pourquoi est choqué bino beaucoup mina niveau que bino mi ba le bo bisa ba seke bo tonga qui est tel bo tonga qui est tel ils ont choqué du genre tu vois da benga otunini nabi que non ba bozo bisa ba secret étant que vous avez grande dame et donc binomi balé ça c'est que du genre que botonga ki bato et vous avez la choquette du genre que bon ça va que botonga ki muto intel na amitié na bino et ça qui me semble pas ya kisi na botonga bato je peux poser ndenge ozana na botonga te na una za solution makasi ba finga wo songi art boloba pe na za hypocrite ngano to ebani wapi na TikTok te na TikTok quoi. Tu solo na privé to loba masolo ni. Masolo TikTok. Bon masolo TikTok ezaba tuti. Bon nabi ma mosantu makasi wende. Naza mosantu te. Marlène ayebaki okay nanga boye ofinga nga. Siko na bana ko samba boye ndeni ngana yo leki nanga to ebali na TikTok. So na moni ma chair ya mutu to loba na TikTok loba na TikTok. Na me la poison na kufa ke na tonga ki te. Na tonga ki. Mais mbongo na ngande Marlène. Zongi sa yaya. Zongi sana yo. Ma bonne sku masulu baba kebino boyiba kabino ne bonne boyiba ba yaourt boyiba biloko na ba restaurant na ba maison de retraite na la ki yo makama boyiba biloko na maison de retraite ye uyo ye lo kwa ala bazo komelanga kita te kita ndeni na oya to na ba keso ma bonne ayiba biloko na musalati Marlène ya lo bike Marlène mutalakisa kiye Marlène azo ba kiye mutalakisa kiye te nde ba yiba na po ye Marlène mpe alobi ke ye muta mama bonne na maison de retraite soto ye ba soki ye muta bana olakisa ma bonne ba yiba ka boye na maison de retraite
toyo besoin toyeba ah soka bonheur okita c'est bon biso to continuer analyse na biso alakisa ke kisi ya alakisi nga musala yo mtu alakisi nga musala koyiba kasi alakisi nga nde bayibaka na bagute ya bana ngam naza na bana 4 alakisi nga dada bakolation oyo soki etikali fo memaka Marlène otunaki te alakisa nga bongo na bakolation aloba ebongo alobi dada kuba salilanga kuba dilanga lokwa toza na bana omoni bagute oyo ezaka na era collation wana topesa bako Marlène otunaki te terrain na nga te Marlène nayibaka yaya nayiba collation Marlène kam to alakisa nga nyonso nandeke bayibaka nande basokola bakoko aza vraiment leki nanga motema kasi yango na banda okabele bisanga mabona alobi toka mutu afinga nga zoba Marlène alakisaki Marlène nde batelaka mobali kisi na biloko bakanga mobali me Marlène alakisaki nde basokola bakoko nande bayibaka na musu na mema collation yango na bete lisolo tozo ba camarade nga abana obenga nga yaya na memi collation na bete lisolo nga na dada zela nam dada na mema collation moko boye ba gâteau zaka ba gâteau parce que ya ude ko marate zaki ba gâteau abina nga dada kenda bongo monyango ya nga na somba asuba ba ya utite na ba gâteau na ndaku te aloba nga bongo boto oswana to solola ki to liaki na wangana eza bongo parce que na betela ki lisolo ke na yibi bagato abina nga dada yango mona ke na sombela asuba na bagutete na zo aka pa ba yes kwa za na système ko aliaka mingi kuna na musala alors aliaka biloko na mindele ngabi biloko mindele ngana ko kolia ngote siko ya yebisa ko kante mabone uzala do ko le biloko bo to ko pa mabone bolim sana to se kami ma mi se biminga na déplacer ki peki na muteza disponible d'ailleurs mutazu ya ngope non se peki mususu na obiboe. Donc, ma bonne à l'objet qui y a ndimi à la kisaka Marlène de bataka ki nyei na biloko kanga mobile na kisi mais comment il s'appelle Marlène à la kisaka ki musala à la kisi e pena ndenge bayibaka na musala Marlène a tourné ici bon les amis de TikTok bana TikTok oui maman zela na recette nazo kitana po batu bazo benga benganga eza problème te Congo sa zaleki nanga osala ne Congo sa apotanga te eza problème te ngana matika na eko confirmer nyonso Marlène alobi penga na lobi eza pe ya solo mais eloko moka ezo matanga mafuta eza kaka nde na ki camarade na biso ya shininga trop atika na nyongo nanga na pesa ki mbongo abakisa ki na dot 400 €. Ma bonne na mbongo ba est-ce que za ba prêt vous besoin ba kapo choquer moninga po eza rame. Bon, tant que choqué, ngana na choqué te, c'est solo. Est-ce que c'est solo pesa qui est bon ou bien parce que y a lobby que non tant y a bala qui bobana ou lobana disouté. Eh na pesa qui avant parce que na mariage na il fallait que nazala parce que moi je sais que tant y a bala qui a parce que ngama kamna bino qui après li bala na ye. Ngamo qui tant y a bala qui yo kana expliquer yo makamba li bala ezate ke ya qui avant azaki dans la préparatif pour mariage tozali ba camarade. Li bala n'est raté 2 fois. Tout ça est déjà ma cotisation. Oui, tout ça est déjà au personne déjà va faire part et que tu vas payer bambo bébani après. Ils ont là non parce que quand on a pris ça qui est bon l'enveloppe nanga ya 400 €, ils ont déjà avant to bébana. Il y a les dit témoins. Il y a les dit témoins. Na kosa tena kosa kwani ya lidi azoyoka tena makambo yebino bocheka témoin mais azoyoka na tazo parce que aza yaya tozala ki ensemble anda conseiller biso ayebi histoire très bien moni azolinga te po aza ya mukolo se respecte tozo chai témoin nanga ina Marlène parce que toyebi ndenge banda likambo likambo bandi 2022 si eko bimana 2020 super 24 super 25. Pourquoi? Parce qu'il fallait que souvent quand on a réseaux sociaux, quand on y a des réseaux sociaux, déjà les cambons na bombe en trop, na camouflage en trop. 50 € bébé. Na camouflage en trop. Fait de faire ce que nous chantage na privé, fallait que bimaka. Et bimi, le ko le toboki, c'est bien.
mais expliquer nyonso quoi na zo expliquer nyonso mais côté mbongo zo expliquer mais au moins bien que nga zo expliquer na ndenge bana ko defanga bambongo ndenge na boyi ko tanga bakombo bato mususu ayeko ayaka ko defela bango bambongo pa na ngona na omoni mutu a defela nga kombo a defela embo ayaka ko defela eloko et to beba neli vraiment et ça parce que ayaka ko defela mutu mbongo pa na privé mais ça c'est en fait toi il a vraiment semblé qu'il a même Marlène à tout na Marlène tu vois ce qu'on a et là on est vraiment au bureau Marlène ça la bobé bana au beaucoup de niveau beaucoup de niveau qui est loin na bana na banda ko ba mibali j'ai pas aimé ça c'est ça jalousie tout ça là même métier mon ninga quoi aura salaire ébélé yo aura salaire muki c'est jalousie ouais mais tout à l'heure tu voulais dire que c'est des problèmes d'argent mais pourquoi continuer non on a bien jalousie tant on va dire que nga mutema Rosa to sala na yebisio ke ne oyebi bien ke ma abonné à sala ngape na sana opeso conseil ke Rosa tikana no musala mobile lobi boye ndako commisalité o sepela nanga ezalaka voilà babilo ngwe bandaka wana ya sala ngape na sala mobile na onde na kyobeteli solo ke ndako commisalité hein mobile na onde na obeteli solo ke ndako commisalité mobile na yo au kobetela marine solo comme quoi ke ndako ye za lokuta to potana ka ndenge wana akosi parce que mobile nanga tikala jamais komona Marlène jamais atala omonete anolinga ngo petit parce que yebaki moni ba fie ba uta bangola ba musu ba zaka mutu ke to mobile nanga déjà après vena krangai jamais ba kutana bo akutana ka au kosa Marlène na zo kosa bon ma a comment on sala nga ba blo mutu ba ne tu conseil mais ça conseil te ne tu moi na mère on sala ko qui pepe na nundaku ba bilo mo ndengwa na ndo sala nga na ko la fiche de paye comment nga on defa diva bambongo aye ko senga nga mbongo pour la deuxième fois na komba mutu a réseaux sociaux na ko na ko tangelo kombo na privé na boya kata na boyi comme créer ba problème et comme ya songi na tonga ki mabele toboki na tonga ki s'occuper nini comment on créer lenga ba donc Marlène a fille des problèmes oh peut ba fille des problèmes Marlène to souki déjà en arrivé sur na miso ba tout c'est bon mais mbongo na ngande zongi ça so e kauka na okauka donc bref nyos Marlène ma bonheur il y a tout ce qui a fini ça ne dérange pas plus important ça qu'ils ont ça bon non même si ça me dérange tu veux que je fasse quoi chérie tu veux que je fasse quoi mutoya na ndaku nanga na kena na ndaku na ye akota na chambre nanga ngape na kota na chambre na ye sikoyo ayena ma bonheur sur la talibia bokota na ba chambre mais tant ya so ba ki yo kota na chambre no déposera kiss. Mais là, na yo ki lelo alobi ke non moi à l'époque tant on a yambaki na machaba monté et même si musula na bato musute baza awa à l'époque là na yambaki ba ke non yo ya ke ndai kusukula yo coach na chambre ke o déposer kisi wa bato na ebite mna tito bosa na makamlenga bosa na tena na zaimer pi donc o coach na chambre o déposer kisi ba passer ne mutu babimisa ki batumbaki mais lelo ekomi ke non yo pesa ki kisi na maboko na okota na chambre déposer kisi na opesa na maboko nani osala ki rôle a kopesa na maboko ou bien premier formateur na écran ba ki a déposer na chambre ba pasteur ba bimisi lelo ekomi ke ngana omoni bakisi Marlène nazoloba eza bakisi ya ba stimulant sexuel na pesa ka yango na chambre na nga awa nde na pesa ka na bolingo ouais pesa ka na ko sala ko to camarade na chambre là na mbani non eza problème ke so azaleki nanga problème mun ko zocha pamba wana ezala ata mais sikona yo sikolo ngwe bisangani mais vini boité to c'est to yo pa c'est ça faute nai bon ma connais si ça maloba c'est bon to wakuna te c'est bon bon bref eza makambo nyonso Marlène alobi eza solo pona sepelisa bino ezala ya solo ezala ya faux na ndimi eza ya solo mais mbongo nanga côté wana il faut expliquer bien so azo mataba live tu vas kamuta zo finga Italie to za besoin zo solo kambongo no bosi kona sani siko lingi na sani na za combien 400 €. Achaki na enveloppe na dot na libala 400 €. Après son assisi est-ce que ceux qui ont quitté na besoin Marlène au pesa mbongo na yo ou pas? Wana zo Marlène a accepté qu'à rembourser mbongo. Botu na yete yem to mata bala yete. Après cette explication ngo zo qui déclare.
ke na pesa la famille bolu ki la Marlène na sala ki boye nyonso la Marlène est-ce que Marlène ma bonheur do likamo obino bozo wa so lingi yo parce que ba le yo souvent muto zo bois qu'il est bagé donc c'est ça le problème je sais pas ngana ebite muta e ba binimi na e ande to zanga nemi muta bois qu'il jeto wa lo belinga hein donc yo souci na yo eza que Marlène azong sambongo na yo nga mama bakisi ndeni akoki kolia mbongo na nga alie kisi na nga alie na mbongo ndeni donc ye alie kisi na yo alie na mbongo na yo Marlène ma bonheur alobi ye andimi yo lakisaki ne bayiba kondi animaka mutu alisusu sile saka zongisa mbongo na ye so zongisi mbongo na ye etali ye lisusu te Marlène mwasi ya mbongo mwasi ya sirgi azongisa mbongo ma bonheur allô bonjour ma bonheur ama tate non na sekiti na lembi ma bonheur akiti ndeni ngana na solo mo mkena ma bonheur na ebite te ma bonheur zo bapele ebele bozira na lukeno ma bonheur yo ka mto yo to yebi yo dana kala na TikTok awa makambo ko kena ngo bongo te parce que sozo kena ngo bongo o kota biso ba doute mo mke yo za mtu na biso kala to yeba na TikTok awa. Parce que façon so kende de lango c'est comme ça so beta munoko c'est comme ça so kende un peu zigzag. Faut solo na biso penda bien éclaircir biso mbongo eza nango na sukate ata ozong sa mbongo mais ya beti openda bandika ya makasi nde to benga ngwa beti penda bandika vraiment ya makasi a toucher ba point moko boye oyo et ça li que moi ba doute koti biso moi mkema makambo ebele to sono cha biso nyoso parce que to constater Rosette moni to yoki ba mamba lobi mamba ba kisi ba tout ça là c'est comme maman bonheur yo faut éclaircir biso penza blague to boy na biso te to seka koza no comique de façon no lobe sexara biso mais ba lo ba loko ne loko ezala na tango nango. Et il y a un temps pour tout, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour, voilà, pour éclaircir des choses, pour que moi, tu comprendre que Mambazo Loba, et ça, le to a inventé, to, et ça, la maquipé. Parce que tant qu'on oui, nous sommes solo dans mon bonheur, voilà, c'est que tu comme banga, c'est que ma bonheur, azarana kisi, ma bonheur, liboke pola, moi, ça n'a loba qui que, liboke pola, nambetu na ye, maman bonheur, alaxa kisi, maman bonheur boué. Osomona. Comme ça, likambo eza likambo ba jeter Rosette eza likambo ya somo osomona c'est comme ma bonheur faut lobela biso penda bien parce que biso to linga yo ma bonheur to linga yo oza maman to yebi okala opesa biso de fois ba conseil to fanda pe na ba live yo yebi ko nga mata ba live na yo na beta na mata ba live na yo et tout et différent na mambo ebele Séverine. Oui, maman. Abonné ça to kana Séverine ma bonheur ça mutemo et différent ma keme ozana ngote ma bonheur mais la ma ya pio déjà la live ba live ya maman ok no fun live c'est non Séverine na mata ba Marlène te ngana ebi Marlène te ngana ebi maman bonheur kino 50 € bébé numéro ba otia na so na ebi maman na ebi Marlène na sima maman bonheur parce que maman rando pe koma ki yango na eko yeba Marlène mais maman bonheur lokola biso to yebi yo biso to talaka yo biso to landaka yo. Fosco o éclair. Pardon. C'est venu nous allons me coucher. Non, une question me coucher vas-y, et puis que ça. On a besoin de banini Séverine. On a besoin de banini. Moi ni makambo oh ya lobby wana. Biso to yo ki yango ndenge ya lobby. Sko biso to za besoin to yo ka yo pour ne pas que amona ke yo poza mutu mo boye oza peut-être na roba moi muke bien tenenge ya solo ba makambo. Donc éclaircir biso bien oh ya lobby par rapport à qui c'est ce qui pour checker likola mbetu so eza bongo oh papa parce que yo bi ki mema ki na chambre na yo opesa ki ba ki si ya oh yo laksa biso na TikTok mais ya zo parler sur liboki et pola na koloba combien de fois lobby na sala live na expliquer kiango nga bino bozo nga bosa bisanga na likambo na to comprendre lobby ma bonheur ça qui lève mais ma bonheur batu bazaki te peut-être ma bonheur kikoyo ndenge bino bozo nga boye ba likambo akisi eza ya solo c'est bon eza ya solo nazanganga nazana bakisi eza ya solo na osala blague te wana pe ana ndimi eza ya solo OK voilà eza ya solo on a respect mo ba tina ba belle famille te mutanga respect lo makambo boita yo kuto o sepela na ba belle famille no ne o stambusa bango ya solo pe to mo ici te pe eza invité na kamadi ma bonheur alobi ne ki eza ya solo donc côté qui moto zo respecter mo ba na belle famille ko sa makambo te ye muta moni ba mo ba di wana vérité en wana. Ah, Rosette. Donc, au moins, côté na score, Rosette, tout ça, me soit éclairci.
Ma bonne en dolo bonne on dit que ça qui c'est solo. Mais ma bonne je pense que ça qui c'est solo parce que pourquoi moi j'ai dit ça Mervyn, bino bo comprendre. Boyo kanga bien. Mais bandeli mais vous to manger. J'aime la lumière. Bo comprendre c'est bien. Na e bandeli. Ngana yamba omoni bezo te yana itete kama na yana ngo. Comprendre? OK. Nga bashaba mote. Lena yaka na mo so na lobani. A préciser bien. Alobi que non. Ma bonne a tiré la kiss na ya kende ko sokola ma bonne a tiré kiss na chambre qui s'est poli après ba passer na ba bimisi mais fi kuta na ma bonne te ba que tu ma vie na ça me a chanza bata tu vois à côté la kutu ma bonne a ko kango o ba passer ba bimisi ba kiss wana sko lele comme isu ma bonne o pese kiss na mabo parce que ya lo baka oui na bila live na lo baka bino bo comprendre je comprends pourquoi ma bonne zo ba eza ya solo Bakis wana na pesa ki azolo ba parce que quoi asa nini en fait à faire chier la fille parce que à mon avis que c'est pas comme moi au bébé on dans oui na zarando ki na pombo parce que to ça indeni tu vois c'est comme ma bonne elle voulait finir avec cette fille tu vois alingita kene musika oui